Sedito wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watu sekidikisa. Tusamba entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo Yesu la kwanza mbi wa sedito ye untwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelengu se mwane mwanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe tata mulimo santo tolanda kimate na biso Papa Sieru utate ya kibiso abandela kena banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoka kitobomba tosali la porto bika toyebi date ya lelo le 18 mai oyo ezalaka na 21 si bateye biso makambo nyonso kasi lulendo oyo satana tiaki na likolo bakitisaki satana na se ange Lucifer panza banzero nyonso na likolo ntango ye na mokili ezalaki vide moto azalaki te sikoyo Nzambe asali papa Adamu bango misato teke tosololaka mokolo wana tata Nzambe asali moto kolo Yesu ti mai na makila tata molimo santo atiaki molimo ntango bango misato bazosala moto satana mpe azotala na ye makambo nyonso eza koleka wana sikoyo makambo esili Adamu azalaki wana satana ayekomeka Adamu akobengana ye vata Satan akokima mbango ye satana kimi yake pouvoir makasi azalaki kosalela yango mbala ebele Adamu azalaki kokweya te ntango basali mama lokola Satan aza kokoka Adamu te na biloko oyo Nzambe asala na liloba lokola nyoka Satan akoti na nyoka nde akweyisaki mama Eve tokomi bato ya masumu elakisike mokili ebeba na biloko nyonso eza na mokili eza ya mabe Satana si abebisango na bamai na matiti na biloko kolia na banzete mabanga nyonso ebeba na biso bato tobeba Nzambe mpe atikika biso te basakoli bazalaki koya bateyi bazalaki koya tinkolo Yesu akiti Nzambe alingaka biso kaka na likambo wana nde kola Nzambe akitaki baza na valeur na biso ye mpe alobi nga nakei me mosusu akoya tata molimo santo ayaki oyo ezali ntango oyo ezali kile biso moko tomipesa na mosala tata Nzambe tobika toza kosentir ke mokili eningani mpona nini Nzambe amoni ete bisengo ya Satana eleki mingi alingi arekipere bana na ye
oyo bazali kotosa oyo batiki mabe yaza na posa na bango tozoteyama na matei tozoteyama mpe na banzembo banzembo mosusu eza ya mawa mosusu ya kosepelisa tata nzambe matei makasi makasi za kobima ndenge David azalaka bazwi nzembo mpe bazalaki mingi oyo batangelaka biso na Bible me mokonzi na yango ezalaki David te yango wana biso tomipesi na date ya lelo parceke basekaki tata Simon Kimbangu yo mosala na yo kobikisa zwaka nzembo te bana ntango wana banzembo mpe efungwama makasi bamal na bamal na bamal en direct banzembo oyo eleka makambo nango tozali komona yango banzembo ya sikoyo makambo nango tozali komona yango na oyo koya liboso bazali kolakisa biso yango makambo ya kosala elakisi ke tozali bana mapamboli yo bazwi nzembo bamoniki lokola date ya lelo efungwamaka banzembo ntango oyo mpe tozali kotonga Yelusalemi nzembo ezopesa mayele mpona koloba likambo ya solo touti kofete 100 ans me badirija bayembaka nzembo moko mibunkama tata Kimbangu alobi nini na mibunkama oyo basi apesi nzembo bisengo soki bazali bayemba na toyoka maroba makambo eza na kati mibunkama amemeli biso nini ekopesa biso mayele tolemba te elakisi ke mosala toza kosala eza ya solo lingomba toza kolanda ya tata Molimo Centre tata Molimo Centre ntango na ye tobosana te yango tomipesa balobi totonga Yelusalemi pero alobi bien akoya maboko pamba te lokito na ye mpe yokana mokili mobimba biso nde bapesi biso devoir dirigeant Kitolo yo kana, omo
Merci dirigeant. Biso nyonso toyoki mpe tolani bien. Bon wana ezala. Biso soki tomipesi. Nzambe akosala nini? Nyonso etikali tokomona yango. Tokosalela yango mpe. Mpona nini? Ntina ezali. Tongona yebisaki Nzembo. Faites-moi confiance. Kati ya Nzembo nini balobi biso bakimbangisi te tokotambusa mokili mobimba. Bakolakisa biso makambo mingi oyo tokosalela. Elakisi ke promese ya Tata Nzambe eza lokola ya biso bato te. Ta likambo ata ewumeli ekosalama. Esika balobaki na papa kimbango na oyo balandi tokomona pasi, tokokangama, toyoka pasi, kasi mpona bana na biso na bakoko na biso bakosepela. Bango bakokangama te lokola ndenge tokangami. Bisengo na bisengo. Et le total, voilà, tous ensemble libres. Nous pouvons déranger à réalité. Toujours comme ça, il est en Zambie. Dans l'état, peut-on mener misala. À mon moment, je m'en misala toujours ça. Zambie a son kotala. Mon kilindenge son kotamo. Et c'est une fois ezala. Les autocoques 600 ans. Depuis à l'obaki makambo wana tomoni ke banzela mingi eza ya kofungwama. Biso pe tokolemba te tomipesi. Bazinzemo mpe balobi mokolo na biso fo tozala nkama. Biso pe totonga Yerusalem malgré pasi. Po ya solo mokili eza ya koningana pasi pe tozomona yango. Mais kosila mpona mabondeli kimia moke Nzambe apesi biso yango wana tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen.